bapesi yo. Bien-aimé, soki na basale d'urgence, okomona ete motu po atombola loboko po baluka ye veine ya pamba, c'est tout un problème. Il faut bato baya kosoutenir ye. Bien-aimé, le fait ya kotelema ya kobeta maboko ezolakisa ete bolingo ya Nzambe ezomonisama na kati na bomoi na yo, ezolakisa ete Nzambe azosala na kati na bomoi na yo. Alors bien-aimé, nazoevite yo na moment oyo toyaka koluka elongi na Nzambe, nazoevite yo na moment oyo toyaka kopusana epai na Nzambe. Bien-aimé, nayebi ete sika ozali okokoyebisa koza na occupation, mosala ezokanga yo, okokoyebisa ngo ozokipe ozata mosusu na transport, okokoyebisa ngaki ozokipe ozata mosusu na nzela ozokende vers mosala na yo, okokoyebisa ngaki ozokipe peut-être bakotaki yo dossier moko songolo oyo ozotraite. Nayebisa yo soki okolinga kopesa Nzambe quelques minutes liboso na ye, ekozala malamu mingi, ekozala malamu mingi. Naza koinforme yo tozala kaka na 1 heure du temps liboso na Nzambe, tozala na quelques minutes ya exhortation, ya baparole d'encouragement pour nous permettre de bien prier, pour nous permettre d'avoir les pensées, de connaître les pensées de l'Éternel, pour nous permettre ya kokota na makati ya makomi na Nzambe. Et après cela, tobondelaka Nzambe, puisque la Bible nous dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Tozwaka ta kobondela Nzambe. L'ennemi, nous l'avons sacrifié à l'Éternel. Bien-aimé, namona bato mpona mbongo basakrifia bana na bango, namona bato mpona mbongo basakrifia bagénération, namona bato mpona mbongo basakrifia bonheur oto richesse ya famille, bapesa yango mpona libela. Mais pour les biloko oyo ezali éphémère, biloko eleka koza passager, biloko ekotika na libela te, biloko so balobi baéprouve yango na moto komona ete kozika eza makasi koleka mpe bakaporte. Mais les gens bato bandimi kosakrifie bagénération ya bato, toute une vie sur cette terre. Imagine toi soki Nzambe apesi to 80 ans et que ndeko na yo to moboti na yo to ndeko moko ya famille nini ya sacrifier vie na yo pendant que tu avais 15 ans. Tant nini oyo onyoko mwana na kati ya mokili bien-aimé, mais bandimi kosakrifie mpona biloko ya pamba mpona bozwi, mpona succès, mpona mayele, mpona promotion, mpona poste, andimi kosakrifie dans son ndeko na yo. Mais bien-aimé, est-ce que yo kosakrifie quelques minutes liboso na Nzambe te? Tolobi tata mokolo mobimba ekozala mpona lokumu na Nzambe, kosakrifie mokolo mpona lokumu na Nzambe, mpona oyo azopesa biso biloko ekowumela, oyo azopesa biso biloko oyo ekozala libela na libela. Bien-aimé, bien-aimé, makambo eza makambo esukaka na mokili te, makambo ya priere eza makambo esukaka na mokili te, ya koluka elongi na Nzambe eza makambo ekendaka libela. Bien-aimé, nous sommes là pour se préparer pour la kokota bokonzi na likolo. Tala eloko kokota bokonzi na likolo eza makambo ya kobondela sans cesse, ya koméditer la parole de Dieu, ya kosolola na Nzambe dans la prière. Est-ce que vous pouvez sacrifier temps dans votre liboso na Nzambe? Est-ce que vous allez concentrer tes pas aux amis liboso na Nzambe? Pour que tu m'écoutes ça, tu as volonté de penser à Nzambe. Kati na bomo na biso na mokona lelo nazosenga na yo bien-aimé, soit temps bien-aimé, tika ko avancer raison zopesa yango mokoto ya boko ekozangisa bokonzi na likolo, raison zopesa za mpona nzoto me kozangisa bokonzi na likolo. Mon pasteur le dit, à chaque fois qu'il dit ça, nayebi ndenge ebangisaka ngai to balobaka bongo. Toutes les raisons sont bonnes, mais faites attention raison ekomema yo ekozangisa bokonzi na likolo, komema mpa ya Satan, komema na enfer. Nazokipe, oui c'est bien, obondeli te, nazosala likambo, oui c'est bien, mais baraison nyonso topesa wana eza mpona ntango moke, eza mpona ntango moke. Bien-aimé, tika na likambo ya baraison, luka na elongi na Nzambe, luka elongi na Nzambe na bomoi, luka elongi na Nzambe na bomoi, luka elongi na Nzambe na bomoi. Nalingo bondela na ngai, nalingo bondela yebisa Nzambe, Nzambe nalinga pusa na liboso na yo,
na ba parole ya encouragement, na ba parole ya réconfort, na ba parole ya méditation oyo tozozwa na kati esika oyo nalingi nazala concentre na ntango banda kobondela epai na nzambe, banda koyebisa nzambe, banda koyebisa nzambe, nzambe tikanga napusana epai na yo. Seigneur, nazala concentre napusana liboso na yo, nzambe pusanga liboso na yo notre Dieu. Yawe makanisi nange elongwa na mosala, makanisi nange elongwa na famille, makanisi nange elongwa na occupation naza na yango. Mais Seigneur, tikanga napusana epai na yo. Laisse que mon âme, Seigneur, et s'approcher liboso na yo. Zoto nanga aussi, Seigneur, et s'approcher liboso na yo nzambe. Makanisi nanga nzambe poussa na pembeni na yo. Puisque c'est un moment solennel où tu vas koluka yo nzambe. Seigneur, nanga moko na kokite notre Dieu. Nanga moko na kokite. La chair me pousse, Seigneur, loin de toi. Oh notre Dieu, les besoins ya mokili, les autres tindikaka mosika na yo notre Dieu. Occupation ezosala ete nalongwa na tachement na ngai na yo nzambe. Basusi ya siècle présent, badifficulté Seigneur ezosala ete posa ya koluka yo ekomi eza susu te, tala nanga ekomi mokuse nzambe. Mais kolo lelo na se ressaisir liboso na yo, lelo na se ressaisir nzambe epai na yo liboso na yo kolo. Lelo nandimi kopusa n'epai na yo notre Dieu. Yawe nandimi kopusa n'epai na yo, nandimi kopusa na nzambe epai na yo. Nandimi kopesa tango na nzambe epai na yo. Namoni nyonso pamba nkolo, nyonso za kwanture nga namoni yango pamba. Namoni yango eza misalo ekoleka na moto epe kozika nzambe. Yango nandimi napesa tango na ngai epai na yo. Yango nandimi napesa tango na ngai ya koyoka yo, ya kobondela koluka elongi na yo nzambe, ya kosakrifie la journée, ya kosakrifie les heures, quelques minutes Seigneur liboso na yo. Nzambe pesanga makasi nkolo, pesanga makasi ya koluka yo. Nalingi ete molimo na nga nzambe ezala connecté epai na yo. Nalingi ete molimo na nga nzambe ezala connecté na likolo Seigneur. Eke lola na yo nzambe efongwama na mokolo ya lelo. Lona na yo efongwama nzambe pour que mabondeli nange mata liboso na yo epai na yo lokola parfum ya bonne odeur. Ezala malasi ya solo kitoko ekofimba ekoningisa kiti ya bokonzi na yo. Seigneur, tala ngai ezala ya pamba te, ntango na sakrifie ezala ya pamba te. Kolo lendi ya lelo 12 oyo nzambe ezala ya pamba te kolo. Pesanga makasi nzambe ya kopusa na liboso na yo. Prière nanga Seigneur, ezali koyokama liboso na yo nzambe. Nanganga te kolo enfin Seigneur. Nanganga ya pamba te. Oh, nasala te le meke Pierre asalaki na butu ya pamba. Mais nazala moto na kobondela avec objectif. Moto na kobondela koluka eloko na yebi. Moto na kobondela mpona likambo na lingi oyo naza koluka nzambe liboso na yo. Yango na ye epai na yo nzambe, na ye epai na yo na ntango oyo notre Dieu na ye kopusa na liboso na yo. Zala nzambe nanga na kombo na Yesu Masiya. Bien-aimé des Seigneur, merci beaucoup na présence na yo. Yo toza na ngai mosika na nzoto, mais toza na yo bomoko, toza na yo bomoko bien-aimé des Seigneur. Car dans l'esprit na biso, esprit na biso za ko se converger na besoin moko lelo komoko nzambe azosambisa biso. Okoki kozala connecté na Singapour, okoki kozala connecté na États-Unis, okoki kolanda ngai na ville, na Gombe, na Kintuka, na Malueka, okoki kolanda ngai esika nyonso ozali. Bien-aimé nazoasasire yo ke toza bomoko. Eza ndenge nazomona bandeko baza pembeni na ngai tozobondela na bango ensemble. Oyo nazomona bango na bonzoto. Mais nayebeti na molimo toza un. Parce que tozosala eloko tata alingaki. Eloko tata lingi eza kopusa epai na ye koluka elongi na ye, koluka elongi na nzambe. Nalingi ozwa biblia na yo, zwa biblia na yo, fongola smartphone na yo, fongola Android na yo, fongola telefone na yo, sika bible ezali. Soki oza na bible ya papier okoki kofongola yango opesa to epai na nzambe. Fongola na mokanda na Philippiens 2, Philippiens 2, na mokanda na Philippiens 2 tokotanga na 9e verset. Na Philippiens 2 tokotanga na 9e verset.
Bible ekanisi biso nalingaki mpo tocomprendre très bien okokita moke ata na 7 Philippiens 2:7 na Philippiens 2:7 Bible ekanisi biso lobi mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la ligne est bisayo. Eloko nini pensé o nini nzambe atekati na biso na mokola lelo. Na likaka chayo maloba oyo ko permettre yo osorienter la prière na yo. Yango na bandi na yo na makomi na nzambe. Yango ko inspirer yo o comprendre suite ya journée na yo. Suite ya lundi sacrifice na yo ya lelo. Oye bandeni yo orienter maloba na yo liboso na nzambe. Oye bandeni ya kokusa makomi na yo. Ya kokusa mabolongono epai na nzambe bien-aimé. Bible etanisi biso elobi na yango wana nzambe atombolaki ye koleka. Dieu l'a entièrement élevé. Dans ma version mosusu balobi, na version d'autant balobi, Dieu l'a souverainement élevé. Nzambe atombolaki Yesu Masiya likolo ya bakombo nyonso. Atombolaki Yesu Masiya likolo ya mingongo nyonso. Atombolaki ye mpona nini? Parce qu'il s'est montré dans l'amour. Jésus-Christ s'est montré dans l'amour. Pour être comme à un niveau azala élevé, et c'est quelqu'un qui était amimonisa manakati ya bolingo. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Aïzalaki n'a qu'un, Aïzalaki n'a gloire du Seigneur à la droite du Père. Makitaki n'a qu'un, Boanagnon son accepté. Il a préféré prendre les chemins où Batunion se va à la naissance. Kokotama, le lenge Batunion se va à la mokili. Bien qu'il y ait Aïzalaki à Bosamani à Tatana Mamate. Oui, ils ont des exceptions. Mais Aïzalaki n'a voix basse. Mais tout le monde a accouchement et ça. Et c'est quelqu'un qui a porté la mokili, mais zéro va venir sur la porte de la mokili. On va devoir comprendre qu'il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi un homme. Bible est ici, ils sont bien aimés dans le Seigneur. Avant qu'il y ait ton maman, avec la mokili pour la kisabi sobolingo, pour la kisabi sobolingo. Avant que ça soit souverainement élevé, entièrement élevé. À la kisabi nous bisons la bolingo. Uta likolo la Bible nous dit mission et pesama ke pa ya bato nyonso mais nani ndimaki ko porter charge la mission mokili ko ya ko kufela moto na mokili. Isaïe lobi na moto moko te ndimaki ko zwa esika wana moto moko te ndimaki ko accepter yango mais Jésus-Christ na bolingo azalaki nango accepter une mission ya souffrance ya koya na kati ya mokili kolakisa bolingo komema biso epai na ye kopusa biso epai na nzambe. Bino minalakisa lo cause nini esalaki ete Yesu Masiya azala élevé. Cause nini esalaki ete Yesu Masiya azala élevé. Ezalaki nano bolingo. Donc dans Jean 3,16 la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bien-aimé, ezalaki cause ya bolingo ya nzambe kati na biso. Bene moko kotomba matin soki bolingo eza te. Moko kotomba matin soki olingaka bato te.
Pourquoi vous avez les couleurs à tout sur un amour, compassion et à tout. Bah docteur, il y a des bêtes à l'époque de Jésus, bazalaki. Mais loko ezalaki bango, ezalaki bolingo, parce que bazalaki na loi ya Daniel. Hey to hey, dent pour dent. Obeti na beti. Obeti na mbata na gauche, kama na beti au mbata na gauche. C'est comme ça que ezalaki. Bien que bavandaki na kati ya makomi, mais ezalaki na biloko badai kozanga bango, bolingo ezangaki kati na bango. Bayebaki makomi na Nzambe, Nzambe nde okulo oyo makotanga makomi na Nzambe. Mais bolingo ezangaki kati na bango bien-aimé. Bazangaki bolingo. Mais Jésus-Christ ayekolakisa bango non seulement la parole, mais ayekolakisa biso bolingo bien-aimé. Cause ya kotombama ya Yesu Masiya, cause ya kozala élevé ya Yesu Masiya bien-aimé, evandaki na bolingo oyo azalaki nango bien-aimé na mokili. Evandaki na bolingo oyo azalaki nango mpo na yo na ngai. Evandaki na kati ya bolingo oyo azalaki nango mpo na koya kokufela yo na ngai bien-aimé. Mpo na koya kokufela yo na ngai. Bakokufela yo na ngai bien-aimé. Mais bien-aimé, conséquence na yango ezalaki nini? Esengelaki na ye akende sur la croix. Conséquence ya kozala élevé, kozala entièrement élevé. Esengelaki ke Jésus-Christ aleka na ekulusu, babaka ye na ekulusu bien-aimé. Bien-aimé, moto oyo alingaka lobi aza na bolingo, il sait comment se sacrifier pour les autres. Oui. Okoyebisama te kolingi, moyebi kose sacrifier mpona bato mosusu te. Wana eza bolingo te. Moto oyo alingi ayebi kose sacrifier mpona bato mosusu. Bien-aimé, ntango nazotanga makomi, namoni esika Yesu aleli, ase renonce na mission. Abi papa, soki ezali mpo na ngai olongola yango ata kuko liboso na nga. Ezalaki na bonzoto, il avait senti cette lourde charge oyo azalaki na yango bien-aimé. Moto aza na bolingo bien-aimé, akomaka na yango kino niveau ya sacrifice suprême. Sacrifice suprême. Sacrifice suprême. Bien-aimé, okoyebisaka te bolingo ezali soki oyebi kose sacrifier mpona basusu te. Soki oyebi kose sacrifier mpona bandeko baza pembeni na yo te. Ntango oza égoïste, ntango ozogarde mpona yo moko, ça c'est le pas de l'amour. Voilà conséquence ya oyo ezalaki ete Yesu Masiya azala élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses. Les conséquences ezalaki sacrifice suprême oyo esengelaki azala nango. Sacrifice wana esengelaki akende sur la croix, babeta ye basete na maboko to na makolo bien-aimé, bato bayeli konga na mopanzi. Oui, yango ezolakisa bolingo depuis les conséquences de l'amour oyo azalaki nango na kati ya mokili. Sino bolingo na ye moko ozalaka na maloba, alingaka linga kaka na maloba. Esengelaki akende ti na sacrifice suprême ya kosopa makila pour que bolingo wana ezala accompli. Bolingo eza accompagné na sacrifice. Bolingo eza accompagné na sacrifice pour les autres. Non seulement pour toi, mais pour ce qui est pour baza pembeni na yo. Bako baza tout autour na yo, bato oyo ozomona. Dis-toi que tu aimes Dieu, oui c'est bien. Tu n'as jamais vu Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as jamais vu. Mais pourquoi on haïr mon toi ça pembeni na yo? Pose-toi la question. Le sacrifice suprême. Et bien aimé, les résultats, il y a souverainement élevé ou entièrement élevé, il y a Jésus-Christ. Bien aimé, il y a Moana et Senga qui était hier qui venait pour que Azala élevé et c'est quelqu'un qui a passé dans la étape Moana ou Senga qui résultat et moi les alaki élevé bien-aimé dans le Seigneur.
lobby, Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Mais le même abonnement, il y a ce que nous faut camérailler, puisqu'à l'état qui n'a zélé à mon sacrifice. Combo mon côté, ça l'icolo, il y a combo d'ailleurs, puisqu'à l'état qui n'a zélé à mon sacrifice. Résultat d'un mot, il y a entièrement élevé, souverainement élevé. Batongo la kende batongo la batongo qui pour l'obi ba aïrio. Mais il est souverainement élevé. En fait, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Bien aimé, ma bonne amour, c'est là au coup, maman, là au fou kamelaye. Na kombo la Yesu Masia. Ton problème te dépasse. Aux hommes, on a un monde nébé. C'est plus que yo tombo le moli la combat Yesu Masia. Dans la cause que l'on bénit, dans la conséquence et le résultat de la vie de Yesu Masia dans l'élevé. Dans la maintenant problème là yo, est-ce que c'est l'icolo, il y a souffrance il y a Yesu Masia. Bien aimé, il y a besoin de souci à siècle présent. Alors que nous souci à siècle présent, on doit ça va comme belé. Il a cherché mission alors que Jésus n'a pas raison de chercher mission de tous nos fardeaux. Mais les diables nous surchargent tous les jours. N'a pas besoin, n'a pas désir, n'a pas posa, n'a pas difficulté. Les millions de dit même à ta tossé, à ta commis conseil, à nos commis difficiles. Les temps sont devenus durs. Diable a chargé au moyen. À condition souci à venir Nayo. Or la Bible nous dit que là demain ne nous appartient pas. Mais il y a la condition souci à futur Nayo. Alors qu'on a le pouvoir de ça même à une seconde na futur Nayo te. Mais quand les diables ont ça va penser Nayo kilo pour que l'on vienne ensemble. Dieu l'a souverainement élevé. Et a essayé combo ou l'équipe à combo nyonso. Bien aimé combo ou ils ont porté les lots ou ya pas sinon ils ont bien aimé. Et ça souka ya makambo, et ça finalité bien aimé. Car les difficultés aux alawana. Et ça n'est pas pour le souci Yesu Masia. Bafani na bayoko linaye. Moi na mosi mo ngazali pembeni na yako pembeni na Yesu Masia yako sokola ye makolo. La parfait est cher. Mais Jésus, mais pourquoi vous avez mis sa parfait où est cher? Tout le monde a parfait, on a tous eu un autre piqué, on a tous sur la babola. Mais oh, réponse à Jésus, et ça l'est bien, et ça l'est bien, et ça l'est bien, bien. Il y a une réponse à Jésus Masia. Alors oui, babola, vous posez la bamote en union. Vous posez la bamote en union. Maintenant, moi, on a monté ça pour un moment, pour un temps. Pour te dire aujourd'hui, souffrance de ma belle cause à la terre, mon Dieu, bien aimé. Qui note le mois de ma belle, souffrance est aussi la terre. Si vous voyez nos souffrance, on l'a dit à moi. Vous en avez 30 ans, vous en avez 20 ans. Vous avez fait 60 ans sur la terre. Vous avez combien de temps de souffrance aujourd'hui? Vous avez l'estomac inutilement. Et le pozo donne sa poste à la carte à monter au pozo de Kango. Et que tu qui te dit qu'il est riche. Pas dans la difficulté. Qui te dit que nous avons rouler carrosse. Pas dans la difficulté. D'ailleurs, nous avons bien apparemment, nous avons la cabango, tu as pas souci. Mais tu ne sais pas les pas ça. Oui, mais tu n'es pas la les cacabiens. Dieu l'a souverainement élevé. Zamba tombolié, l'icolo ya la souffrance. Zamba tombolié, l'icolo ya kozanga. A tomboli komba Yesu Masia. L'icolo ya kozanga entièrement bien aimé. Donc on vient dire même à ta poussière mon côté koué, à ta poussière mon côté tikali. Ba tomboli nyonso ya ye. Ba tomboli nyonso ya ye. C'est une réponse à Yesu Masia dans l'émission. Babola wana bokozala na bango bozaki na besoin kosuma bango. Bene mes situations ont traversé. Pas si ozoleka kozala na motango nyonso tango kozala na serma bele. Kozala
kilo ya ba difficulté azola biso neti makambo oyo oza nango eleki monene koleka kombo ya Yesu Masiya. Bino eza na kombo moko te eleki kombo ya Yesu Masiya, eza te. Bino eza te na likolo na se ya mabele ezobele na kombo moko epesameli biso. Quel que soit maladie oyo oza na yango, quel que soit les problèmes oyo oza nango, bien-aimé dans le Seigneur, ezobele na kombo moko, kombo ezopesa mbongo, kombo ezobikisa, kombo ezokangola, kombo ezosala makambo minene, ezaka kombo ya Yesu Masiya. Oui, kombo ya Yesu Masiya, bien-aimé. Oza na maladie eleki kombo ya Yesu Masiya na monene te. Oza na badifficulté eleki kombo ya Yesu Masiya na monene te. Nazotalisa yo kombo oyo ebikisaka, bien-aimé. Ebikisa bato na histoire te, ebikisa bato na temps oyo toza nango lelo. Elongola bato na basouffrance oyo elekaki meme ata ya yo ndenge oyo omimona lelo. Kombo ya Yesu Masiya, bien-aimé. Dieu l'a souverainement élevé. Nzambe atomboli ye, atomboli na pouvoir nyonso. Likolo ya badifficulté, ya posa, ya kozanga, likolo ya bozwi, likolo ya nyonso na bomoi na biso, bien-aimé. Eloko nini ozokanga yo mpo luka elongi na Nzambe? Eloko nini ezokampeshe yo mpo pusa na liboso na Nzambe? Nzambe atomboli kombo ya Yesu. Yo tala kaka kombo ya Yesu likolo, banda kotombola kombo ya Yesu, bien-aimé. Likolo problème na yo loba likambo na eza mokie, likambo na eza mokie. Likolo difficulté na yo loba difficulté na eza mokie. Bien-aimé, ata bato batelemi basangani ebele balobi yo te tokoetufe yo, mais qui te dit que baloba na bango eza baloba ya Nzambe? Qui te dit que yango wana baloba oyo Nzambe alobi? Qui te dit que baloba wana eza nde yango bokokisama na bomoi na yo? Dieu est souverainement élevé. Atombolaki mpo na yo cause na ye ya koya na mokili oyo ezalaki aya mpona kokufela yo, kolakisa molimo na ntina bomoi na yo. Amemi yango ya maloba te, atie na mokino le kulusu sur la croix, la mort sur la croix. Nasepelaka na passage Esaïe 53. Bibolobi azalaki na lolenge oyo esepelisaki bato te, elongi na ye bandenge meme ata koatire bato te. Azalaki na lolenge ya kozala sauveur te, azalaki na babiceps te, azalaki na bapake te, azalaki na baarme ya minene te, bamisile kodétruire te, eza na bavitese te ya lolenge nyonso mpo mokili koyo koloba. Mais Bible etalisinga lobi na 4 na 53 lobi azalaki nde na ntina wana ayaki mpona kosunga biso. C'est pourtant ezalaki nde mpona masumu na biso yango ayaki komema, ezalaki nde mpona mabe na biso ayaki komema, bien-aimé. Il est venu pour toi, il est venu pour toi, il est venu te sauver. Aye kwa bikisa yo nanga, bien-aimé, aye kwa kangola yo nanga, bien-aimé. Mission na ye na mokili nde ezalaki yango wana. Bien-aimé, nalingi sikoyo obongama obala kobondela lokola nalakisi yo kombo ya motu oyo etombama likolo ya bakombo nyonso, lokola nalakisi yo na éclaircissement ya parole de Dieu. Moto oyo Nzambe atindelaki biso oyo acceptaki mission kokufela yo nanga, nalingi sikoyo esika ezali yo ozwa attitude to aire ya kobondela ya kolukelongi na Nzambe, ozwa lolenge ya moto ya kobondela obanda koeleve ye. Est-ce que oyi koeleve Nzambe nanga, oyi koeleve komba Yesu Masiya? Bada kueleve komba Yesu Masiya na babele, bada kueleve komba Yesu Masiya. Nende watombomi na tina bomoi na yo, nende atombomi na tina bomoi na biso, bien-aimé. Dieu l'a souverainement élevé. Nzambe oyo atombola Yesu Masiya na tina bomoi na nga, Nzambe oyo atombola Yesu Masiya na tina ya vi na nga. Namoni kombo moko to eza likolo ya bakombo nyonso. Oh, namoni kombo moko to epesameli ngai, komele kombo na yo Yesu Masiya. Nakotikama na kombo na yo Yawe, nakotikama na eleve yo Seigneur, nakotombola yo, nakotombola kombo na yo Yesu na mokolo na lelo, nakotombola kombo na yo Yesu na bomoi na nga, nakotombola kombo na yo Yesu na pokwa na kombo ya lelo, na mokolo ya lelo, nakotombola kombo na yo Yesu so na bizere ya lelo. Oh, nazako eleve yo, tika yo kotombwa ma Seigneur, nakotika yo tombwa makolo, nazotombola yo Nzambe, nazotombola yo likolo ya bomoi na nga, nazotombola yo likolo ya vi na nga.
nde tombwama yawe nde tombwama yawe nde tombwama na 12 ya lelo yawe tombwama na bomoi nanga na mokolo na lelo yawe nde tombwama yawe sekeli yo tombwama comme Moïse éleva le serpent dans le désert et sekeli ete yo Yesu Masia mpona na rosi éleve yango nga nazotombola yo likolo ya makambo nanga yango nga nazotombola yo likolo ya bomoi nanga yango nazotombola yo likolo ya kolela nanga yango nazotombola yo likolo ya bapasi nanga yango nazotombola yo likolo ya makambo oyo nazokoka te oyo nazomona elekinga monene nazokotombola yo yawalola tikete yo tombwama nkolo yawe tikete yo tombwama yawe tikete yo tombwama na yo nazotombola yo nzambe nazotombola yo na mokolo ya lelo tika ete yo tombwama nzambe na badifficulté na ngai na maladi na ngai seigneur na baproblème oyo naza na yango ekolo yo tombwama yawe yo tombwama yawe yo tombwama yawe yo tombwama tombwama na yo lelo tombwama na yo Yesu Masia tombwama na yo na bomoi nanga nazotombola yo likolo ya mosala na ngai nzambe nazotombola yo yawe nazotombola yo likolo ya baka difficile ya bomoi na ngai nzambe nazotombola yo kolo likolo ya basouffrance ya bomoi nanga nazotombola yo Yesu Masia Yesu tika yo tombwama Yesu tika yo tombwama ozala okotombwama na yo afeke miso na ngai etala epai na yo afeke likambo na ngai emona oyo aleki na nyonso oyo azali souverainement élevé oyo atombwama oyo nzambe atombola yawalola oyo nzambe atombola eza yo Yesu Masia yenda atombwama na ntina likambo na ngai yenda atombwama na ntina bomoi na ngai yenda atombwama na ntina ya vi na ngai yenda atombwama na ntina libota na ngai yenda atombwama na ntina ya mosala na ngai yenda atombwama na ntina ya bana na ngai yenda atombwama na ntina ya sécurité na ngai yawe tombwama na yo Yesu nazotombola yo na biso ya lelo tikete yawe yo tombwama yawe tikete yo tombwama na bomoi na ngai yawe tikete yo tombwama ozala likolo ya makambo nyonso ya bomoi na ngai ozala likolo ya basouffrance ya bomoi na ngai ozala likolo ya maladi oyo ezoterase ngai ozala likolo ya baposa oyo nzambe nazwi te yo tozala miyano nkolo ya mituna na ngai tala bilomoi na ngai etondisami na mituna mekolo yo nde ezala eyano ya mituna na ngai yango naza kotombola yo naza kotombola yo likolo ya bakombo nyonso nazotombola yo likolo ya bakombo nyonso nazotombola yo na mokolo na lelo lendi ya lelo nzambe tikete yo tombwama tout genou fléchisse nelekeni na biso elobi tout genou fléchisse mpona mabolongo nyonso eza kokumamela yo yao mabolongo nyonso ezokumamela yo nazotombola yo likolo ya nyonso yawe nazotombola yo likolo ya bomoi na ngai yawe tombwama na yo yawe tombwama yawe natombola na likolo nabandaki koyeba lisusu te ete nakomaki kotombola makambo bapense na ngai ekomaki na susiasi ete présent yawe namosanaki ete biloko ekotikala ntango nyonso na mokili ezali lokola ya richesse oyo eza périssable notre Dieu yawe naye kotombola yo libela na bomoi na ngai naye kotombola yo libela na vi na ngai nayebi ete na bomoi na ngai kaka yo nzambe nayebi ete na bomoi na ngai kaka yo nzambe yawe tikete yo tombwama yawe tikete yo tombwama yawe tombwama na yo nzambe tombwama nazotombola yo nkolo nazotombola yo na kati etonga oyo nazotombola yo na ministère ya restauration divine nazotombola yo na groupe d'intercession des familles nazotombola yo nzambe na kati ya mboka na ngai yawe tombwama na kati ya libota na ngai tombwama nzambe yawe na bozangi mosala na ngai tombwama nzambe likolo ya mosala na ngai tombwama nzambe likolo ya maladi oyo ezobeta ngai yawe tombwama likolo ya nyonso yawe tikama na tombola yo yawe tikama na tombola yo nzambe yawe nazotombola yo yawe nazotombola yo yesu ndenge yo tombwama puiske eza obele na kombo na Yesu Masia kombo oyo epesameli biso eza kaka na kombo ya Yesu Masia kombo oyo epesameli biso yango nga nazozwa ntango na ngai ya
kotombola yo likolo ya mbongo nazotombola yo likolo ya bozangi na nga nazotombola yo likolo ya bozwi na nga nazotombola yo likolo ya baproblème na nga nazotombola yo likolo ya badifficulté naza yango nazotombola yo oyo likolo ya nyonso ya bomoi na nga nazotombola yo komba Yesu nazotombola yo komba Yesu nazotombola yo komba Yesu Masiya nazotombola yo komba Yesu Masiya kombo na yo Nzambe tombama 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 yawe tombama na yo kolo tombama na yo Nzambe kolo tombama na yo lote tika ngai na tombola yo Nzambe tika ngai na tombola yo yawe na tomboli yo na midi ya lelo koleka makambo nyonso ya bomoi na nga koleka baproblème nyonso ya bomoi na ngai naza kotombola yo nazotombola yo nkolo oyo namoni kombo mosusu te oyo etongwami likolo ya bomoi na ngai namoni kombo mosusu te oyo epesani ngai namoni kombo mosusu te oyo eza likolo ya bakombo nyonso kaka yo kombo ya Yesu Masiya kaka yo kombo ya Yesu Masiya yango wana Nzambe atombolaki yo yango lelo kapela ya kotombola moto Nzambe atomboli yango kapela ya kotombola moto Nzambe atombola natina bomoi na ngai eza nde yo Yesu Masiya natina bomoi na ngai eza nde yo Yesu Masiya yango nga nazotombola yo yango nga nazotombola yo yango nga nazotombola yo natomboli yo nkolo iselelete kombo moko te uta mokolo oyo ya lelo kombo moko te uta buzali ya lelo ekozala susu likolo ya kombo na yo kombo moko te uta bizali ya lelo ekotombola likolo ya kombo na yo nakotombola susu kombo mosusu te nakotombola susu bapense te oyo ekotombola likolo ya bomoi na nga nazaka nakotombola kaka kombo na Yesu ntango nazomona nazozwa Nzambe nazokotombola yo kombo na Yesu ntango mpe nazozwa te nkolo naza kotombola yo kombo na Yesu Masiya ntango naza na mosala nazotombola yo kombo ya Yesu Masiya ntango naza na mosala te nazotombola yo mpona kombo ya Yesu Masiya ntango naza na motuka nazotombola yo kombo ya Yesu Masiya. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé eza nde mpona makambo oyo Nzambe atombolaki ye eza nde mpona makambo oyo Nzambe atombolaki yango nde Nzambe aelevaki ye ntango ozwi Nzambe Yesu atombwama ntango mpe ozangi Yesu wana atombwama eza nde mpona makambo oyo eza resultat ya bolingo ya Yesu Masiya resultat ya bolingo ya Nzambe mpona biso bato na mokili yango Nzambe atombolaki ye yango Nzambe atomboli ye bien-aimé dans le Seigneur nalingi maintenant lokolo tomboli komba Yesu Masiya esengeli ete makanisi na yo espoir na yo pensée na yo ezalaka maintenant dirigé epai na Nzambe yebisa maintenant Nzambe afongola likolo atika likolo na ye kofungwama cause ya libondeli na yo ya 12 heures ya lelo a cause ya parole oyo oyo tie foi lelo Nzambe atika likolo na ye kofungwama mpona likambo na yo yo nini kotombola miso na yo epai na ye Bible etalisi biso bien aimé Nzambe atikaka te baoyo nyonso batiaka elikya epai na ye bien aimé zala moto oyo otiaka elikya epai na Nzambe Nzambe akosaka te achangeaka te bien aimé aza te lolenge ya bato bachangeaka nalingi mpengo bata koyebisa Nzambe tika likolo nokofungwama de sorte libondeli na ngai lelo ezala ta ya pamba te me nazwa bieno na mobolela na kombo na Yesu Masiya Seigneur nazokondela Nzambe likolo na yo ezala ya kofungwama awe nazokondela Nzambe likolo na ezala ya kofungwama awe fongola lora na yo awe fongola lora na yo Nzambe omokili koya kopesa ngai te lolo epesa ngai Nzambe oyo koya kozwa na se ya madele te yawe nazwa yango na lora na yo kofungwama awe fongola lora na yo awe fongola lora na yo yo wakaka te baoyo nyonso batiaki elike epai na yo obakaka te baoyo nyonso yawe oyo batalelaka yo obakaka te baoyo nyonso batiaki elike epai na yo yawe fongola lola na yo na 12 heures ya lelo yawe fongola lola na yo na mokolo ya lelo yawe fongola lola na yo na tika oyo Nzambe esika ndeko nanga azali yawe fongola lola na yo yo andimi kosesakrifie andimi kopusana epai na yo andimi kotombola yo Yesu Masiya fongola lola na ye esika azali fongola lola na ye Nzambe lola na ye efungwama nkolo yawe likolo efungwama likolo efungwama likolo efungwama Nzambe likolo efungwama yawe likolo efungwama Nzambe tomona gloire na yo likolo efungwama Nzambe tomona nkembo na yo fongola likolo na yo Nzambe fongola likolo na yo
notre Dieu. Fongola likolo na yo Nzambe. Fongola likolo na yo. Lole fungwama Nzambe. Kolo na kuziana yo lole fungwama. Lole fungwama moza moto te oyo kosa ngai. Ni mwana moko senya oyo ongwana. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo Nzambe na bomoi na nga. Fongola lola na yo Nzambe. Lola na yo fungwama kolo. Fongola lola na yo notre Dieu. Lola na yo fungwama Nzambe. Papa ya lola. Nzambe fongola likolo. Fongola likolo esote kuziana na lelo. Nzambe le chapamba te. Libonde na nga lelo. Nzambe le chapamba te. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Fongola lola na yo. Oka moto te kokosa. Namoni bato bakosi Nzambe bakosi rebele. Na wala na te lika na ke pai na yo. Na tokoli yo Yesu. Na te lika pai na pase yo kosa kate Nzambe. O chanja kate tika lola na yo akofongola Nzambe. Oyo koki kozwa te na mabele Nzambe lole pesa kai. O mokule boyi kopesa na Nzambe lole pesa kai. O bato boyi kopesa na Nzambe lole pesa kai. O na zoko minute na bote Nzambe lole pesa kai. O na sena utaka na mabele na zoya bote lole pesa kai. O na luka utaka na mokuli lole pesa kai. O na kenda betime universite babusi makamani na nena na zoya te lole pesa kai na mete. Yawe lole pesa kai. Lola lola na kufunga ma. Lola lola na kufunga ma Nzambe. Lola lola na kufunga ma. Lola lola na kufunga ma. Lola lola na kufunga ma. Mon Dieu, fongola lola na yo. Fongola lola na yo na lusambo na ngaya lelo. Fongola lola na yo na lusambo ya niko na ngaya lelo. Tika lola na yo kufunga ma Nzambe. Namoni loko ezali na lola te. Namoni loko ezali esili na lola te. Stop na yo ya lola Nzambe esilaka te. Namoni jamais stop na yo eza na carence. Namona jamais bakwina ya yo ematangolo. Namona kosi moko te ya mabesa ya etecha carence ya pamboli na yo Nzambe. Fongola lola na yo. Kolo fongola lola na yo. Yawe fongola lola na yo. Na mokolo ya lelo. Nzambe fongola lola na yo na tina bomoi na nga. Fongola lola na bomoi na nga. Fongola lola na yo na tina bomoi na nga. Fongola lola na yo na tina bomoi na nga. Nzambe milio nazangaki. Kolo nazwa yango. Milio nazangaki. Kolo nazwa yango. Milio nazangaki. Kolo nazwa yango. Yawe fongola lola na yo. Fongola lola na yo Nzambe. Fongola lola na yo. Na esika oyo na bomoi na nga. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible etalisi biso Nzambe alobi aza pre ya kopesa yo. Aza pre alingi apesa yo. Mabi tozosenga malamu te. Moto azosenga malamu te akozala na confusion. Olia aloba lipa azoloba na ndenge mosusu bakokomprendre ye très bien te. Est-ce okoki kosenga epai na Nzambe posa ya motema na yo? Est-ce okoki kosenga epai na Nzambe eloko oza nango besoin? Bien-aimé, Nzambe oyo natalisi yo aza souverainement élevé, entièrement élevé. Aza Nzambe oyo akosaka te. Okosala prière nazopesa yo ntango banda koreflechir ntango wana nazopesa yo sujet. Obanda koreflechir eloko nini okosenga epai na Nzambe oza na besoin nango oyo Nzambe apesa yo. Mikanisa deja eloko nini omuka ntango ebele ozwa te oyo Nzambe oza na besoin ete Nzambe apesa yo à cause ya sacrifice na yo, à cause ya bolingo na yo na Nzambe, à cause ya temps na yo osacrifie epai na Nzambe na mokolo na lelo. Nayebi ete eloko ngo ematio na motema. Nayebi ete eloko ngo ematio na ntango oyo. Banda soki okofongola monoko, banda soki okosenga ngo epai na Nzambe. Banda soki okosenga ngo epai na Nzambe. Senga eloko emataka yo motema. Eloko ewumela oyo mokili epesa yo te. Banda kosenga ngo epai na Nzambe. Banda kosenga ngo epai na Nzambe. Banda kosenga ngo epai na Nzambe. Eloko oyo ewumela oyo ozwa yango te. Eloko oyo ozanga yango. Oyo beklase epesa yo te. Oyo baboti apesa yo te. Oyo mosala epesa yo te. Oyo chef na yo apesa yo te. Banda kosenga yango epai na Nzambe. Oyo luka na ndenge ebele ozwa yango te. Banda kosenga yango epai na Nzambe. Banda kosenga epai na Nzambe. Abongisi ntango na ye oyo po apesa yo. Osengaki azala eleve aza atombwa misikoyo. Osengaki lola na ye efungwama lola ye efungwami. Banda sikoyo kozwa oyo mokili epesaki yo te. Banda kosenga Nzambe azozela yo loba malamu liboso na ye. Azozela yo loba malamu oyo esengeli. Posa oyo ebundisaka yo oyo mwana kozala na difficulté. Oyo yo otombola yango oluka yango mikolo ebele ozwaka yango te. Senga epai na Nzambe sikoyo Nzambe apesa yo. 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 Nzambe epesaka posa ya motema. Oyo ebandekaka motema na Nzambe yo pesa kolo. Awo yo ofungolaki lola na yo. Nzambe epesa bingieleme na ngai Seigneur. Pesa bandeko na ngai Nzambe. Oyo eza posa ya motema na bango. Posa evandi na kati ya motema na moko na moko. Nzambe epesa biso. Yawe yo ofungolaki lola na yo.
lelo ezala kotel oyo totomboli elanga biso ya lelo ezala kotel oyo totomboli kotel oyo totomboli lelo liboso na yo 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 nkolo biso totango nyonso nkolo ya biso enganga liboso na yo biso totango nyonso nkolo ya biso enganga na mongomo makasi ya biso enganga nkolo liboso na yo ya moto lobikolo liboso na yo ya oyo fongola kinoba na tika na biso ya oyo nde esala ya kokamba ya oyo nde esala na biso ya lidele na kombo na yesu masi au nom de jésus bien-aimé tozobondela epai na nzambe tolingi tokóma na suka programme na biso bien-aimé nalingi sikoyo banda kotelemela bien-aimé ntango kaka ofungolaki monoko na yo nzambe ayokaki losambo na yo amoni ndenge nini otomboli yesu masi amoni ndenge nini osengi na ye lola efungwama amoni ndenge nini osengi mposa ya motema na yo me banda kotelemela bavoix de perse banda kotelemela bapresse de l'air banda kotelema oyo nyonso ekangaka libondeli na yo banda kotelema oyo nyonso esalaka ye tozwa te oyo luka tobondeli na kombo na yesu masi dans le nom puissant de jésus dans le nom puissant de jésus natelemeli force nyonso ya dia na kombo na yesu masi nazokotelemela puissance nyonso ya bavoix de perse oyo esalaka ete libondeli na ngai ekoma epai na yo te oyo esalaka ete libondeli na ngai nzambe oyokana te epai na yo naza kotelemela nazodétruire puissance nyonso na kombo na yesu masi na détruire force nyonso oyo ya diable oyo etakeli monene na yo te oyo ezosili kumu epai na yo te nazokende korenverse nazokende kotelemela nakende kobebisa misala nyonso ya molili nakende kobebisa oyo nyonso esalaka ete nzambe oyo nazoluka epai na yo nazwa te natombola mabe natombola biloko ya mokili natombola baposa ya mokili eya oyo makanisi na ngai angadiable azokocharge ngai azocharge pense na ngai besoin te nazala jamais concentré liboso na yo besoin te nazala jamais concentré epai na yo naza kotelemela yango atinga farde na moto atinga farde na moto besoin mpe nayebi kokelogi na yo te namona makambo ezoleka namona batele ezoleka namona makambo na yo ezosimba te nake kotelemela nyonso ya bapense négative nake kotelemela nyonso ya bapense captivateur nake kotelemela nyonso o diable azosala ete na bomoi na ngai eya onali matala koluka yo te naza kotelemela misala nyonso ya diable nake kotelemela force nyonso ya diable oyo etangaka libondeli na ngai ezokanga priere na ngai ya mokolo na lelo oyo nyonso diable azobongisa oyo nyonso misala ya monguna misala ya diable na ntongo wana yakoya na miki ya lelo nazokende kobebisa yango na ntongo na yesu masiya nake kotelemela puissance nyonso ya diable natelemeli force nyonso ya diable nazokende korenverse puissance nyonso enemi satan nake kobebisa yango na ntongo na yesu masiya nake kobanisa yango kimia ye la souveraine m'a élevé qui a élevé le nom de Jésus yawe akakala kotombo na kombo na yo yesu masiya likola baforce nyonso du mal likola balie nyonso ya famille likola badoktele nyonso ya famille likola bapiège nyonso ya famille likola maloba nyonso likola bakombo nyonso ya famille bakombo oyo etombwama na bomoi na biso bakombo oyo etombwama na bafamille na biso malongo oyo etombwama na maboko na biso nakokende kokweyisa yango na kombo na yesu masiya nakokende kokweyisa yango na kombo na yesu masiya au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus nakelele puissance ya sadiya nakelele puissance ya sadiya nakokende kokweyisa oyo nyonso maloba maloba nyonso ya famille oyo etelemela babomoi na nga maloba nyonso ya famille oyo etelemela kaka bamaladi ya famille bamaladi nyonso ya famille nakokende kokweyisa yango na kombo na yesu nakokende kokweyisa yango na kombo na yesu masiya natelemeli force nyonso ya dia natelemeli au nom de Jésus-Christ 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 nyonso na nasia makomoka na kombo na yesu masiya ye na pouvoir Dieu te décide du pouvoir il m'a donné le pouvoir Dieu te décide d'une chose avec la magie de le pouvoir de marcher sur les serpents de marcher sur les serpents que le premier côté pour nous on va retenir au nom de Jésus ça c'est marché il y aura ma romanation il y aura ma côté il y aura ma limitation il y aura la limitation la famille on va recevoir le bas il sera laissé la canissa on va recevoir la salade on va te faire ça la combo na Jésus 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 la combo na
me dit, bien aimé dans le Seigneur, et la Bible me confirme que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je sais que tu as la foi. Donc la ligne n'est pas qu'on a condimé. Au nom de Jésus-Christ. Yamana pambola nzambe na tawo yoleki na kati esika oyo. Pambola nzambe na libonde lina yo. Yebisa nzambe na yaki kosende pa na yo bito beta okomoto komona yo kofongola. Frappe yo kofongola na biso. Yawo to beti pa na yo. To kusenge pa na yo to kosenga nzambe pa na yo kolo. Yo za kasima makomino kuna ko nzambe. Kokisa baloba oyo uti oyo bimina minoko na biso parce que oyo bimakana monoko ezali fruit ya makambo ebali na kati ya motema. Tosopaki mitema na biso yango tosexprime kolo liboso na yo. Sali na biso bikamwa tokolo na kombo na Yesu. Yawo alola nzambe okobonde na Seigneur epai na yo. Yawo toyekobonde na kolo epai na yo. Yawo toyekobonde na nzambe epai na yo. Yo tout ce que nous demanderons en priant, croyez que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir, Seigneur. Yahweh, merci notre Dieu. Yahweh, tu es qui est pas inayo. Tu es qu'on soit pas mité manabiso. Tu sois mité manabiso pour la mi intimité. Tu sois mité manabiso pour ma copinité. Tu sois mité manabiso pour ma fidélité. Et pas ma alliété. Et pas ma piété. Et pas ma proche de la bisoté. Mais tu es qu'on soit pas monté manabiso. Et pas ya oya si pili colonacé. Et pas ya oya leki na nyonso. Oya simba nyonso. Ya motala moto na qu'on soit pas monté manangai. Monoko na nzambe. Et bimisi uti na kati ya motema na ngai. Monoko na nzambe. Et bimisi posa. Maya miso e vanda kita nyonso na bongo na ngai. Et bimisi souffrance. Oye na miraki. Oye na umeli na ngomi kolebele kolo. Ya ko sopa ngo epai na yo bitobeta nzambo ko fongola. Yawe. Namona yo te ozalenga bato te poko sanga ikolo. Yo demande et komona yo ko pesa biso kolo ya kolo la lola. To sengi epai na yo nzambe. To na liki ya kolo. Omoni te ko pesa biso. To na liki ete nzambe. Tozomona yango kokokisama na bomoi na biso. Toza na eliki ete tozomona yango kolanisama na bomoi na biso. Nzambe tika kombo na yo ekumama. Yawe tika kombo na yo epambolama. Yango topamboli yo na kombo na Yesu Maseya. Na kombo na Yesu Maseya. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tozobetela nzambe wana maboko. Tozobetela maboko. Tozobetela Seigneur. Nzambe azwa lokumu bien-aimé na yo moto ozalaki elongo na ngai. Tu as payé de tes crédits, tu as payé de ton temps, tu as payé de ton travail, de ce que tu faisais. On a pas pour l'année bonne de il y a 12 heures, il y a le nzamba kota likambo na yo. Nzamba wana za motote kwa kosa ngai, ni akosa yo, akosa motote. Na nimieto osenge pai na ye nzamba lola, oya fongoli likolo na ye. Akopesa biso. Bien aimé, ezalaki kaka deuxième vacation na biso. Ezalaki live na biso ya mibale, il y a 12 heures juste kino 13 heures. Tu traînes en live moko bien aimé, tu traînes en live moko. Là il y a clôture, moi dans la canal l'homme de Dieu, l'homme à la triche, le pasteur Dieu de Katou. Il y a la prière de clôture et à prononcer la parole, la déclaration de Tinabo Moïnabiso. Donc on a à partir de 17h, qu'il est 18h, tu as live et de 18h juste qu'il est 18h30 ou 19h30 de Molima au Camérabiso. Tout ça la prière, il y a autorité, tout ça la prière, il y a déclaration, ça va conduire. Et pas il y a l'homme de Dieu, l'homme à la triche, le pasteur Dieu de Katou. Mais tout ça mon cicaté, tout ça la pembeni na yo. Tout ça mon cicaté, tout ça pembeni na yo. So comme on a une possibilité à vous amener biso, à vous amener biso ensemble dans live, na Facebook, vous amba dans le coup. Mais si vous avez pas si autant, vous avez mon cicaté, vous avez besoin de prendre pour dans biso pour dans l'homme de Dieu. Bon moi on a miso na miso, mundu na mundu na balobaka. Tout ça sur l'avenue Loubi. Tout ça sur la montée Libaya. On a vers Rond-Point-Kaba. Ou l'équipe station, ou l'équipe arrêt à Betty. Arrêt Libaya. Ou mati monté, on est à Macadam. Au tourni conteneur, il y a la police. Avant comme un conteneur à la police, là à la gauche, Nayo. Au côté, tu as les avenues Loubi. Au côté, on a avenue Loubi numéro 10. Avenue Loubi numéro 10. Tous allés à la pompe quand on recoute. On avait le programme, on a dit sur Loubi, maman, bazana. Réunion à Bamoué, ma femme baptisée. On recoute à partir à 16h. On a déjà programme à Bango, 16h30, on a banni programme à Bango. Donc on a mercredi, tout ça, on a prière. Pour tout ça, on a cassé le moment, on a enseigné, on a prière. À partir à 16h30, on a un programme, on a dit ça. Jeudi, tout ça, on a un programme, il y a ma jeune génération de David. Ma jeune Basamanaka, va partager à Kamakambo et Sengeli.
Et bien, la partie aussi à 16h30. Et on a vendredi, on a clic na biso ya délivrance. Clic na biso ya makambo minene aux ambassades la kabiso. Et samedi, on a suivi l'évangélisation. Et dimanche, on a à partir de 8h30, qui 11h45 au plus tard, on a programmé la biso. Nous avons à ça qui est tous à la ensemble. Nous avons permis que tout le monde ait peut-être on va aller zapper. Au commis par la biso, nous avons calé page joie. Au côté de la page, tout le monde est ensemble. C'est que les messages aux ensemble à l'ego. C'est quand nous avons pas